Bonjour la famille, bambote na bino nyonso to bandeko nyonso bolandaka mama Nicole Mwisanza bajour ebele na sepeli mingi koleka lisusu koyoka bandeko oyo nyonso to bolandaka nga na bacommentaire na bino komona pe bamessage na bino vraiment na sepeli vraiment makasi et puis ça me fait plaisir lisusu koleka parce que maman mosusu babaka maman Nicole super nani ntango alekaka pamba te donc nde nalobaka toujours ke mama aye nzala esili. Alors mikolo ebele mpona bato mosusu baoyo bolingaka émission oyo baoyo bosepelaka na mama Nicole Mwisanza. Alors vraiment nasepeli lisusu koleka ntango nalekaka esalaka nga toujours plaisir mpona bato na ngai. Et puis merci beaucoup na bandeko ebele mpe baoyo boza toujours kopesa nga confiance. Coucou maman Stella Binene baoyo boza kopesa nga toujours confiance, c'est gentil. Nazo remercier bino parce que eza facilité ntango ozosala mosala et puis eza na bato baza wana baza oyoka yo olakisi eloko ya kosukola savon, olakisi eloko boye, olakisi eloko boye, bandeko mpe bazosalela. Coucou mama Bonare Anoka, mama Pasa bonjour maman Mifi en direct aux États-Unis. Namonaki toujours boutique etelemi, donc c'est bien. Msala malam Nzambe a continué lisusu kopesa mayele ebele. Bonjour ma belle Bombs et puis bonjour maman Renate Ndaya. Alors na kati émission na biso awa tolobelaka makambo ebele kaka posologie te nde nalobaka posologie kaka te oyo etali pe santé. Et puis naza na eloko moko na ye nango très important parce que ngai nalobaka bien. Donc ndenge toza komona na boye ndenge ba video eza koleka boye il faut apporter biso un plus. Donc nasepelaka pe na mosala oyo elongi na nga na niveau ya internet eye ko apporter un plus pe belé na ba famille. Bonjour maman Martina Tina. Donc maman Martina la femme sage. Pourquoi na surnommé au bongo parce que moi soyo donc ayokaka maman Nicole donc na pembe na matoyi et puis azosalela toujours misala pe ezomona na posologie kitoko. Donc bonjour maman Ange. Donc tant on a les karaboye na azoloba donc ba vidéo eza po apporter biso un plus na bana na biso na ba famille na biso pe. Alors coucou papa Lorenzo, coucou maman principauté. Donc nazo sepela pe ndenge ba famille mususu bandeko mususu boza ko profiter, c'est bien. Il faut toujours tozala utile pona bato na ndenge moko ya malamu. Alors nde nalobaka toujours que mission oyo eza ko apporter ebele un plus ebele eza kaka pona posote eza kaka pe pona te ke non moto mususu abi mama na ngi na tela net yo te. Nalobaka ngai naza wa pona ezala moto azala na tentire ebebi ezala bana. Donc eza ba biloko mosusu coucou ma belle maman Sarah Kim eza ba biloko mosusu okoko koyeba te so bayebisi yo te neti oyo na ye kolakisa yo l'huile oyo okoko koyeba yango te soki bayebisi yo te. Nde nalobaka toujours ke awa ezali émission oyo Nzambe asimbi donc mapamboli si mapamboli tous les jours nazofanda nazozwa toujours batémoignage ya grave nauti kozwa lobi ya aveugle maya maki emonisi ye mutu badeklaraki na mindele aveugle avant tir na nauti kozwa fille moko azali koluka kobota zuili mabota. Donc Nzambe aza na ndenge ebele azali kobenir biso. Et puis nde toujours nalobaka toujours ke non nga pe naza awa te mpona koya kosala baventure te. Des fois nazala pe na kosilika eza facile kokutana na bacomportement makasi ya biso baafricain mais tokokimana te toza toujours wana mpona kose soutenir. Neti nga pe nalobaka neti huile oyo soki bayebisi yo te koyeba pe te eza pe na bamisusu pe bayebi na bango mais mosusu pe alobi na ye te. Il faut toujours moto mosusu azala ouverte aya kosunga yo bato neti babiso. Bon nazosunga yo te parce que po lobi ozongisela nga te non. Eza bato misusu lelo baprofite pe na mayele oyo ebele nalobaka. Misusu pe bapesaka simple merci, misusu pe bazalaka pe omona kanisi yo pe na quelque chose. Donc eza ndenge lolenge ya moto. Alors merci d'abord na bandeko oyo boza kopesa confiance, c'est très important
merci wana nga pe nazopesa bino parce que nazoleka devant mikolo devant génération na nga devant bamama oyo bakokobotanga me bazotia matoi bayoki eloko lobi epuis basaleli eza déjà bazopesa yo valeur epuis importance d'abord ya kosala makambo ozoloba parce que c'est pas donné à tout le monde mosusu pa kokoloba bato mais omoni okoloba pe eloko boyebi te mama bomela oyo boye ezobikisa mama yo ozoluka mabota baka oyo boye ezokotraite bandeko mpe bazosala bapreuve mpe ezomonana c'est bien epuis mpona bandeko na biso mosusu na leki mpona bato bosali bacommande na bino oyo boza kozela biloko na bino misusu ezwi mwa retard parce que nazobeta sete surtout na bato boza na France coronavirus ezongi lisusu makasi surtout na France donc eza virus oyo eza ya konéglige te eza vraiment yango beaucoup plus nayeli yo oyo ezali biloko sikoyo ya santé parce que eza babiloko misusu ezali nde nalobaka mundele amelaka kisi te kaka biso banoir nde mutu bazomekisaka biso bakisi ozomona lelo mpe bandeko oyo bapesanga confiance lelo bandeko misusu bazopesanga témoignage ma Nicole nga kutu net naza na mama moko ye ça fait 20 ans ou c'est à 20 ans mais ba 18 kaka na kati wana si je ne me trompe pas donc abimaka makila te donc après avoir koyoka baémission oyo kosalela bapratique misusu aye kobima makila oyo même moni mundele a bloqué lelo basi na biso baafricaine nazoloba bango vérité parce que basi baafricaine mingi ebele biso banoir so mundele alobi nde toyokaka mais lelo bapili lekangi bamakila ya bato lelo bapili lekangi bakobota ya bato donc efandisi eperturbe barègle surtout ya batantine ebele bamabumu pasi eza trop donc eza nzambe ayebi komo ndeni atilisaka moto akoleka par canal ya moto oba te manikola aza docteur mais nzambe oyo ozosambela aza docteur par excellent donc akoki kolamusa motu moko oyo msu université pa akete mais apesi ye sagesse ya nzete moko boye etraite yo mpo ye moko abanda kosala bamiracle na bazelo azosalela yango bamiracle donc oyo mpe ezali médical mais naye koexplike mpona bato oyo omoni ozoyoka kingo pasi pase bientôt tozokota na malili surtout nazobeta sete na bandeko na biso bacompatriote na biso baza na France parce que eza pays oyo vraiment mopepe wana eza makasi okoyoka kingo pasi okoyoka misusu rime ezobima te okoyoka misusu ndenge eza wana surtout bato misusu kosukosu babenga yango nini barime oyo ekangama so rime de France soki ezokangama wana donc nayeli yo huile oyo parce que bango bamelaka bakisi te bamelaka mindele baza wana baza na ba huile de massage na bango même mpona grippe même mpona maladi boye baza nango parce que bakisi le fait ekotaka trop na santé misusu ezoprovoke kaka même maladi ezobimisa bamaladi mosusu neti bazaimer wana bamaladi oyo bato misusu bazalaka wana azotremble excès ya bakisi ebele mais bango basalela yango te mais bango bazokende kopratike plus encore chez les noirs mona boye opération enini mwa moke bamoni mwana mio moke opération mais lelo toza na baémission oyo babiki na bamiome sans opération kukukana nanga mama bijou boyeko donc oyo balobaka kena nzambe asalaka opération sans cicatrice mais yango huile oyo na koexplike mpona bato oyo bayokaka nzoto pasi bien sûr tozomela bamaki mais ere moko nzoto esengaka omase misusu kote ya bakingo bamisisa nyonso eza mpona koevite AVC donc eza babiloko ebele huile oyo eza kotravaille eza tellement makasi kutu bakomi bien il faut kotia yango même kote ya niki donc bato oyo beya malili ebandi boye même bamakolo tutu malgré toza na mai ya maki ngai nalobaka yango bien bango lokwa baza mpe na babiloko na bango ya basekret biso mpe fo tolanda bango soki omoni mpe yo oyebi te me oza komoni na mwana mboka na yo misusu ye pa découvrir bango nde lelo tozomela bamaki epe esili te kuku mama Marianne nde lelo ozomona mutu azotela na ye me tozotela te parce que hydroquinone batiba babétazole batenovate esalama awa biloko misusu wana neti batibi oyo badiprozone eza awa eza biso te banoir te bango bamemaka yango nde kuna parce que banoir ebele misusu bayebaka pe te mais huile oyo ezali place batekaka yango nakoki mpe mutu mpe oyo akomande biloko na ye akoloba mpe ke ma Nicole tiela ngai nakomande yango mpo prix nango na kotuna bango bato ya site wana mais eza vraiment magique parce que nga kopakola yango nde balobi kotia yango na nsima matoi
kotia yango na kati ya mutu erumelaki te mpo na internuer erumelaki te mpo edégage babiloko ebele sikoyo ya boye okete omela doliprane po naoka mutu pasi po misu maki eza te me oza na l'huile no oyo otandami bamase yo sans que obanda omela bakisa bamindele oyo ezokokota trop et puis banda kolengisaka bato. Alors bonjour maman Olga l'original. Donc bonjour maman Rosalie Makana. Donc maman Moïsanza ta on alekaka boye nalekaka nazo bango bien nalekaka toujours pamba te nazo ko expliquer lui lo mais na ko zonga pona expliquer ngo bien vraiment pona yo za la bien bana no bazala bien. Alors pona batu mususu oyo bozo sela bakoli na bino nengaki na préciser loko moko moi ba retard ezozala surtout nazo ba même ba biloko o nazo laksa o eza ba biloko nga na tekaka te neti ba oui juste wana eza ba biloko na tekaka ngo te mais nazo ko rendre ba service na bato bazo senga mais batu mususu bozala na mutema soko senga service mama Nicole na edenga na vanilla oui juste coucou maman Daku force donc edenga ina crème oya ba 1 euro wana belena eza ba service zala na patience kita penya mutema na koli na yo bakobongisa yango parce que nga naza na bébé en même temps nazo dépendre pe na papa pona kosala ba course et puis naza vraiment muke pe na retard lisusu ya ba po ya savon surtout bato bozozela bakoli na bino France toujours parce qu'il fallait ba posteler nga ba poste à France eza na ba biloko mususu bafandisi yango na nko parce que ba ville mususu na France eza touché par coronavirus. Alors eza na ba biloko mususu bafandisi yango à moins que o ezali bakoli express yango bomoni. Bonjour maman Sia Armelia nakomi kotia bakoli ezala na rapidité ezala recommandé ezala na numéro parce que au moins wana bayebi ke soki bungi bakoki kofuta ozomona me bakoli oyo eza normal bazofuta yango penza te me bazofandisa yango pe. Bonjour maman Nancy Makengo yango wana elo na ngai nabeta c'était vraiment mpona bandeko na biso mosusu et puis mpona bato mosusu oyo boza na besoin kocommande vraiment bozwa ata bandeko ya kotala bavideo c'est très important. Mais démaquillant esili malgré démaquillant esili nga nalobaka très bien na bamama na biso bomoni nga nde eza mwa batati ezali awa eza normal bomoni elongi yango eza awa eza na eloko te mais oyo nga nasalaka na live nalobaka mpe bref mais na privé naza na babiloko mosusu okoki kozanga démaquillant mais naza na bastratégie mosusu oyo ya kopesa yo eza na biloko mibale eza na kati ya ndako na yo mais oyebi te donc mpo odécouvrir yango il faut nga nasola na yo na privé il faut futa consultation na yo. Alors consultation ezali 50 euros eza mpona 2 personnes te tout se comprendre bien bandeko eza mosala ndeko na bino. Bonjour maman Nathalie bonjour maman Isabelle yo oza na bezo bonga yo oza na bezo bi nayaka mpe nde mama Nicole yaka boabi atiaka rouge à lèvre na ye atie na ye bafort de te bakushe ebele te abimi na ye boye donc ozoluka oyeba plus vraiment bon essayer un peu kolongola esprit ya Ophélie même awa soki oza na bezo esprit ya Ophélie omoni mama Martina Tina akomela bino alobi na bonga na ngai sanke nakomande pa mama Nicole bien sûr aza mayele yo mpe profiter landa bavideo soki omoni ke ka na yo parce que toza poso moko te toza mpe ka ndenge moko te mutu mosusu ka na ye ezosenga vraiment kaka baede ye makasi parce que aza na problème ya batashe aza na problème ya poso aza uniforme te ntina mokongo aza uniforme te ezosenga vraiment suivi ezala. Bonjour maman Mariana Nsuka bonjour maman Elia mais misusu ezosenga nango suivi te parce que problème na ye eza nango ya makasi te yango moi mosusu olanda live wana mbala moko mama Nicole abaki totia savon boye asaleli mbala moko asukami na ye po meme ata savon meme nga naza boye so mafuta nangi eza te meme ata savon kosukola na parole nanga na fani na lali nango nalamuki na tongo na sukoli poso nanga esali nango bien. Alors neti mutu neti nga vraiment naza na bamisala ebele ça ne sert à rien de koyelanga na esprit na privé ya Ophélie poso ebebi yo buto etondi yo tashe ezali tout yango nalobi na ndako na bino mutu nyonso azolandanga na live boza na deux choses moko ndenge eza wana nanu nalobi yango mpe na live te nazoloba yango te parce eza bamayele parce que eloko wana so nalobi yango mutu mosusu akoki kozwa yango atuti yango penya na liboka
alukeli yo po moko ya propre atekeli yango so atekeli yango olobi yango eza na 50 euros okosomba parce que donc na mama moko afuta consultation na ntango nafungoli yango mama Nicole nazobenda baposo nabengi kutu bana baoganga donc futa mbongo na yo ya consultation mpona odécouvrir encore bachose caché mosusu oyo même na lancé yango na publicité parce que awa eza na bato mosusu bayebi kopesa nga merci te mais bazo kotriche mayele azo kocopier sans que mosusu areconnaître ça c'est un péché même devant Nzambe parce que ntango Nzambe apesi moto don ya koyeba parce que wana mpe ezalaki eloko moko ezosouffle nga na matoi na ndimaki te eloko wana ekoki kolongola tashe ya bacancer elongi nga na ntango place na meki epai ya tantine na nga abima Nicole poso ezolonga nga na bi en tout cas Nzambe aza vivant parce que eza na babiloko mosusu so moto alobi na yo tokoyeba te mais ça travaille rapide aussi kuku mama Matimata alors nga naleki vraiment mpona huile oyo eza toujours ok mama Marianne loati problème eza te mais nakomela nga na privé puis na kopesa yo emploi du temps parce que consultation suivi eza très important po omoni biloko nyonso na olakisa biloko mosusu mpe kosimba yo te biloko mosusu mpe nalakisi te ekoki mpe kosimba yo maya maki na sikre nde nalobaka opakola na batashi babuto bato baza na elongi ebebi ekoki mpe koboya yo maya maki na kokombre ekoki kolinga yo epi na secret oyo naza nango ekoki mpe kolinga yo me maya maki na sikre eboyi yo alors vraiment nazoloba nga nalekaka moni lelo nazosepela na bato oyo boza vraiment très concentré na komela maya maki na citron na baméthode mosusu c'est très important parce que mpona to éviter bamaladi ya Alzheimer eza bamaladi oyo ya kolengisaka nzoto eza provoqué par bakisi tozomela ya mindele alors omoni l'huile oyo eza l'huile essentielle mais eza na site oyo ezali basali yango ya makasi bien bonjour mama Mamila Grande donc na moto oyo ozoka bakingo pasi barime ezokokangama yo parce que okoka kointernue te parce que nyonso oyaka na cerveau bakomi yango mpe bien il faut kotia yango na niki kopakola yango na niki epuis kopakola yango na se ya nini ere moko osaka bato mosusu baza bongo na basalaka bongo na moma malili ezoya nazoliso mindele bamelaka bakisi te neti biso baafricain bango eza rare bavrai mindele bamelaka bakisi te soki azoka douleur na nzoto aza na l'huile mpona komase nzoto ozomona donc bango eza moins rare mais omona yo africain nde moto bazomeliso yango ozomela oyo te batia yo banini ya se ya basi mpona oyo te regle ki ebima yo tout tala voir même lelo même Nzambe aza Nzambe arie kolimite bango kobimisa secret ya likambo ya mai ya maki mpona débloquer baregle oyo ya bato esali ba 5 ans ba 10 ans même na bato bazobota parce que Nzambe aza Nzambe et puis mindele bamonaka comme si baza supérieur bayebi nyonso alors bayebi pete mais bango par contre pe baza trop bakisi te neti yo na nga bandeko nga kuna mela na nga penza bakisi wana te parce que eza ko détruire oyoka douleur moke oyoka oui maman Sheila blonde funa nido il faut ya pardon maki blonde te na jaune na blanc tout sangisa na nido mais yango rôle nango ezali soki ozo changer mafuta ou soit ndenge pe toza na ba moi boye il faut poso sukola olongola ba peau morte et puis soki ozo changer mafuta vraiment il faut que ça la soin wana parce que oko risque mafuta na yo et travailler même pas rapide mafuta na yo eko kozwa yo msuba 1 mois ozomona poso ezo changer te parce que mafuta na yo ya sika s'adapte te mpona souplicité ya mafuta ezalaka il faut nido na maki wana na mungwa mukie parce que eza kolembisa poso na yo po essayer kozwa chocolat moko rapide na bato pe bozoluka chocolat nga eloko na sali comme étude eza que non soki oza na topi crème essayez un peu kozwa jaune de fruitier na kati même bakapsule wana ou soit kobengisa nivea ya kini oyo ebimi yana ya molangi ya pembe parce que awa eza te
vraiment ezo kosala surtout bato oyo ya batin chocolat oyo balingaka kotela te surtout na moment tozokota na frais sala okoki kozala na baglycérine wana même na kati ya topicrème otie ozwi mwa jaune d'œuf moko otie ou soit même bato mpe okoki kolinga su koflashe te mais oza chocolat ozomona kaka éclairage ezoya zwa simple huile de ricin ya pharmacie tia na kati ya mafuta na yo oyo ezala oyo ya bana kuku mama Tina. Alors wana eza mpona quand même na ndenge température eza kochange surtout mpona bato ya chocolat. Alors vraiment l'huile oyo eza très important moni bango bakomi bien il faut kotia yango côté ya nique donc otie dans awa nano ezalaka mama na problème nde esika ezalaka awa epuis nga natiaki yango tala miyoyo mbala moko ebandi kobima epuis yaka nango awa mais kotia na misu te parce que eza vraiment kopiqué. Et puis pourquoi bango bazotia huile oyo bango bamela yango nazoloba no noir réveille toi parce que bango bamelaka bakisi te bango baza ayoki mokongo pasi aza na l'huile aza komase makolo pasi aza na l'huile aza komase eza mwa rare parce que bakisi ya mindele lelo ezotekama parce que baétranger moto bamelaka yango plus ke bango moko bana ya mboka na bango baza na babiloko oyo biso banoir tokokaki kozala nango ya batraditionnel bango mpe baza nango. Alors l'huile essentielle aussi très important surtout na bato oyo neti batemps ezochange ozomona ozozala mwa mona bakaka awa epuis matoi misusu bamikusa bien sûr tokomela mai ya maki mais comme un moment moko surtout na bato bazalaki bazozala frappé na bacoronavirus il faut commencer ça. Donc eza vraiment kotravaille système à nerf nyonso tu ya salite mpe eza kobima. Donc huile oyo eza toujours na site na biso wana site oyo esika tozwaka bonjour mama Harmonie site na biso oyo tozwaka huile juste eza kuna donc prix nango mpe eza kuna beti huile essentielle donc l'huile oyo yango oyo eza makasi na yo moto oyokaka badouleur na nzoto na yo moto awa système na nyonso tu ya motu etravaillaka na difficulté. Alors essayez un peu au commander l'huile oyo diminuer bakisi ya mindele basalaka yango eza ba poison il faut équitamment moke et puis bravo na ba maman na biso ba tension na bino ezalaka lisusu te parce que eza ba biloko oyo ezali ba biloko misusu eza mindele azo essaye mpe kokotisa yango na mitu na bino kofandisa ke non soki nameli kisi ya tension te nayokaka bien te soki nameli kisi ya tension te donc journée wana aza bien te na nkombo na Yesu parce que nzambe moto abatelaka parce que namonaki yango awa namoni mama na nga moko bakondana ye na kisi wana soki ameli kisi ya tension pendant 20 ans d'année ntango nakutani na ye afandi nanga pendant une semaine nayebisi ke osimba kisi wana te o te mama soki nameli yango te balobaka ekosala nga be te afandi mpe une semaine asimbi yango te azomela ne mai ya maki na citron afandi très à l'aise aza bien ngabe moi mindele ne bakosaka bato donc bazo traumatiser bato bazo kotorture bakotisi eloko moko boye okoma kaka yo wana na kati ya metro ozotambola ko omeli okei place ko omeli soki oyo neti balio misusu barime ya nini oyo ekangaka ebimaka na difficulté efandi yo na cerveau epuis olie baloba tate ezwa l'huile oyo sala geste kaka ke non pakola yango awa zwa yango na kati ya likoshi tia yango parce que ekotouche cerveau na yo olie baloba bongo parce que yango ezotravaille motu yo momonaka okorumela te ointernue epuis système tout ya awa se calme olie bapesa boye non oyoka kaka dolipoine koba oyo mosusu antidouleur ya makasi koba ozwi omeli après yo wana kose retrouver na cancer ya foie ezali cancer ya bamini ezali parce que bacancer mosusu ezobotama na bakisi oyo mpe ozomela munde réveille toi africain parce que mwana mboka mwana afrique moto akoya kofungolo parce que mundele bamindele mosusu akoko ede yo aza na nzambe akoteli ye mais sinon te soki okende olandi idéologie ya bamédecin traitant na yo okokufa okokoma motu ya bako ya bakisi olie ke ozwi simple l'huile oyo ndenge temps eza kochange boye
yaka nango na matoi, yaka nango na katikati ya mutu, na likoshi, na mutu otie, eza mwana vix yo moko senti kaka penja kita. L'huile juste oyo, l'huile essentielle, eza toujours na site wana. Na bato oyo bozo, bon, nga nakoki ko commandele bato oyo pe baza ko commander ba biloko na bango awa pona ko commander yango pas de problème, mais soko senga service ya ko commander biloko oyo eza yanga te, faut avoir la patience. Alors bande ko na biso kaka nde nazoloba nga na biti na ngeza pona sunga yo noir parce que toza wana pona ko bakisa un plus et puis nga na yeba na lingaka toujours ko valoriser ba biloko bande ko na biso ba noir bazo sala oyo ezali création ya ndeko na biso noir azosalela biso biloko ya matoi ye moko. Donc ba biloko ezali vraiment ya matoi moko ser na biso azosala vraiment oyo koki même ata bato ozo voyager ozo kende Afrique même oza na soirée na sire bande ko misusu bomonaki bolobi te bomoni mama Nicole kala ça fait presque 2 semaines ozo boloba ah mama Nicole eloko lito olati bozo commenter mais na bozo mona te ba message biso loba peut-être faute ya connexion et koya après ozo mona oyo ezali toujours création ya ndeko na biso mama na biso Jackie. Donc mama Jackie azosala ba biloko matoi oyo ke okoki bato balingaka ba style oyo oza na feti na yo feti pepte même ata kobima donc oza pe na voyage ozokende même ata na ba Afrique bozomona oyo toujours ezali ba création ya mama na biso mama Jackie. Aza pe na ba bracelet ezali donc ba biloko matoi moko ya kitoko vraiment. Donc eza ba biloko moko ezali vraiment ko changer même ba bilongi na biso na si bozomona et puis eza pepele ya oui mama Martina oui loyo il faut bandeko na biso ba mama na biso bayoka mikongo pasi bayoka mutu pasi il faut bazo bozomona oyo toujours ndeko na biso africaine azo sala ngo na maboko na ye. Donc eza ba style moko kitoko moni net na lati boye. Merci beaucoup mama Marthe Aline. Et puis natalo malamu oyo moni noir ata même ozokende ozala matanga biso na poto matanga ezala nango toujours pe na tendance ya kolata toujours ozomona oyo pe ya kitoko. Et puis soki même oza kokende pe voyage pourquoi pas donc ozokende na yo même ba mboka mosusu ata na poto yo outi na France oyo ata na Suisse bamona quand même que non mama place ofandra esika ba fantaisie ya kitoko eza. Et puis eloko na sepeli na ye ba prix na ye ezali vraiment raisonnable ezali na talo malamu. Et puis biloko matoi na ye eza koswa te parce que eza bato biloko matoi mosusu eswaka et puis mosusu ezalaka kilo ya ye penza eza kilo te eza pe koswa te na si bozomona banini ba style aza vraiment ye nzambe apamboli mama Jackie nzambe apamboli ye na don oyo en tout cas aza kosala yango aza ko-créer. Merci beaucoup mama Gredo décoration aza penza ko-créer na si boza komona naza toujours ko-changer ba style oyo pe ezali ba bracelet na ye toujours mama na biso Jackie mama Jackie aza vraiment na liboko ya nzambe. Donc ba africain mayele bazali kaka nde nazoloba nga na libanga na bilonga na kokende koyiba mayela mindele bozomona oyo eza pepele ndenga kosakana te pepele penza makasi eza te ke non nazosala publicité te mpo ndeko ya kaka ndeko bato basomba non nga vraiment so nazoba eloko boye oyo eza pepele vraiment même awa eza koswa te asala vraiment stratégie moko ya bien awa vraiment eswa te. Et puis eza vraiment pepele makasi baso ate biloko matoi misu boye namona kilo misu ezaka kilo mais oyo eza pepele okoki même kolata yango même tous les jours eza propre penza bien. Et puis ba bracelet pe toujours ezali ba bracelet ezali vraiment azoteka yango na biloko na ye ba bracelet ezali toujours eza ba biloko oyo vraiment ya tendance quoi eza vraiment na tendance mais kaka nde nazobake biso ba noir il faut to se soutenir zomona toujours merci beaucoup mama Marianne
Oui, bien sûr, là, eza kitoko. Merci beaucoup, maman. Oui, aza vraiment kosala musala kitoko, maman Jackie. Donc, toujours ba style na ye, ya babilo matoi na ye. Eza vraiment, vraiment pepele, même na kolata yango, vraiment, awa, eza koswate, eza pepele, vraiment. Oui, aza ndeko na biso mama Martina. Voilà, il faut tous se soutenir. So ba norme sous bazalaka komona boye. Oye, soki apesi prix na ye, apesi prix na ye, somba eloko soki apesi ko kakola ye te parce que et pas ba bikolo mususu omoni oyo eza bracelet. Pas ba bikolo mususu to kokende kosala yango te. Net nga na lobaka makambo ba makitala na yeli bino kisio na yeli bino. Bonjour maman Florence Mundele. Tala, moi siko obloka matoi. Lo matoi yango yo. Donc, bracelet nango yango yo omoni okokende feti moko soirée moko atozokita Afrique hein? Beti mo ba moni oyo azosala mosala na ye biloko na ye ezali vraiment merci beaucoup maman Sia Armelia na ngai biloko na ye ezali toujours vraiment bien ya qualité ndeko na biso et puis eza pepele eza vraiment pepele vraiment oyo bracelet nango ezali vraiment pepele na ndenge moko akosakana te ndeko na biso mwasi aza vraiment kosala babiloko moko ya kitoko makasi nga ntango nango namoni vraiment wow nabi mpenza babiloko ya qualité toza mpona tose soutenir vraiment bandeko na biso baafricain et puis ndeko na bino azosala mosala vraiment bo soutenir mosala na ye et puis prix na ye ezali vraiment raisonnable tala neti oyo ezali pepele makasi bomoni oyo pepele penza makasi afandi na France maman Jackie afandi na France et puis oyo eza pepele makasi bozela nati pepele okasa kutolati eloka matoi te alors lelo toza komeka malgré bandeko na biso bokoti nsima nasi nalobeli makambo ya kitoko ya l'huile na biso bomela bakisa mindele botika parce que coronavirus oyo mopepe eza koya baluile oyo eza mpona komase koede bino mpona kolongola bino mpenza bamiyoyo ekangami mosusu oyo mapeka maniko mosusu topasi bamase yo bonjour mama Patricia Nzongo donc ozomona oyo eza toujours mosala ya ndeko na biso mama Jackie donc numero na ye oyo aza besoin numero na ye tokopesa numero na ye donc biloko matoi moko pepele mpenza et puis eza vraiment kitoko mais eza pepele bonjour mama Liliane alors oyo sikoyo nalati bolobaka koba mama na ngai soki eza kitoko mama igete nzaki moi merci mama zomona donc eza pepele donc kilo bien yango eza kitoko na kolata parce que ezali pepele vraiment makasi na essence vraiment ozosala voyage na yo na Afrique feti babengisi yo na poto allez donc oza déjà na moi eloko matoi na yo déjà so flasher déjà eloko matoi na yo déjà ezoflashe yango esalaka biso mpe basi ya poto babiloko ya boye ozomona eza teke no mwana poto ozokita Afrique yo wana ozwi bacréole moko simple non ocomplike mwa bastyle moko boye malgré ngai na kati na ngai suki mais merci beaucoup mama nano tala bozomona sikoyo bien yango ezali pepele moko na nde moko kosakana te pepele makasi oyo mpe babracelet na ye donc mama na biso oyo babracelet na ye donc oyo babracelet toujours aza vraiment alobi mama Nicole azali mpenza na don makasi bozala wana toujours bamama donc biso basi donc biloko matoi nde biloko matoi ifo ezala ya aspect voilà oyo sikoyo rose moko donc beti sikoyo veste na yo ensemble ya veste na yo ya noir donc awa otieni eloko te mwa bracelet kaka ya distrait ozomona oyo sikoyo rose donc ozela mpenza biloko ya matoi mpenza ezali vraiment mama na biso asali mpenza mosala mpenza mama mama Jackie asali mpenza mosala mpenza ya kitoko bonjour mama Odette bapri nango ndenge eza wana bapri nango na kokommunike bapri nango donc bien nango nasepeli nango parce que eza pepele
nyonso te eza nango prix moko babiloko matoi eza teke à part baensemble nde aza na prix na ye à part baensemble nde mais nyonso te eza prix moko rose eza rose oyo eza goût mpenza rose obeti sikoyo même ensemble no ya veste na talon nango mpenza donc otie eya biloko matoi mosusu ezalaka mpe rare place mosusu ya kodécouvrir yango omoni yango donc biso awa mais kuku mama Madeleine mafuta na nga biso epa super nani eloko super nani azwi soki oyo nde eza boye oyo nazwaka na 10 euro olata yango mpe na 10 euro awa eza teke no ngai nalataka boye cher super nani eloko moko neti nalobaka ba rouge lèvre na ngai ezalaka ba 1 euro ba 2 euro donc limite na ngai vraimen ekomaka ba 5 euro eza likambo na koya kosala elo africain vantar te nasala elo africain vantar na ndenge ozomona biso toza baafricaine wana tokoya kosala vanta biloko matoi ezali bozela na meka biloko matoi mpenza ezali mama na biso aza na oyo sikoyo bracelet babracelet eza na prix nango me biloko matoi oyo nazolata yango moko apart baensemble biloko matoi mpenza ezali donc mama na biso vraiment mama Jackie azosala mosala na ye rose moye wapi na couleur ya rouge à lèvre eza émission ekosunga yo bomoni na ye bino l'huile oyo déjà tozose préparé oyo baconfine biso soki baconfine oyo ezala na l'huile oyo na ndako ozomona voilà ozomona biloko matoi tu epuis biloko matoi na ye ozela nazwa nini moko voilà biloko matoi na ye bien nango parce que eza pepele bien ya biloko matoi na ye ezali pepele vraiment mama elongi ko ebongaka mpe na biloko matoi mosusu ezalaka wow voilà na babracelet na ye ozomona oyo toujours biloko matoi na ye donc yango na bino nayebisaki na bi mama ozobomba masolo ya kitoko boye na ndako tika nalakisa bandeko mosusu mwa moto alinga kokende mwa soirée na ye boye alinga voyager ayoke mwa afrique ata afrique te ofandaka na France ofandaka na Suisse olingo ya France tala ata oyebi camarade na olati mpe bie obeti mpe bie camarade biso basizaka ata moto alobi te mwana batalika anaisa alali na ye alali na ye mama na ngai anaisa soka bandi awa donc bozomona biloko matoi donc ezosala ke biso basi tozala bien malgré bandeko na biso bokoti sika biso bamama nikolo ozolakisa biloko matoi nauti deya koloba makambo ya important donc mpona makambo ya santé nyonso tozalaka parce que tozose préparé bozalaka na babiloko mosusu mpona koevite bakisi ya mindele epuis na profite mpona kolakisa quand même création ya mama na biso mama Jackie fait oyo nyonso tu ndeko azosala na maboko na ye eza teke misusu te akei kosomba non ndeko okende kosomba ngo kote moko te okende kosomba te ozomona oyo nyonso tu aza kocreye aza na style na ye atravaillaka aza na babiloko ya matoi oyo ke non akoki kotravaille mpe apesi yango mpe goût donc oyo eza style ya ndeko donc mais bien asepeli nango parce que mo neti na tie awa ezoswa te epuis ezali lourd te eza vraiment léger ayebi koma kotia mpenza babiloko na nini yango nazolakisa misusu ezali na babracelet ezali baensemble en tout cas mama na biso Jackie mama Jackie mama oyo eza mosala ndeko na bino bosoutenir ndeko na bino alors nazomekela bino ntango nasalaki émission nazalaki na oyo ya rose na matoi alors eza pepele biloko matoi moko pepele ozo voyager boye voilà oza na soirée boye oza na feti no boye donc ozomona ye akoki kolata style nyonso voilà
l'huile wana bokende na nini ya ba Suisse nauti koloba mama na biso oyo bokoti peut-être sima bokoti sima bokotala video après oyo nyonso ba bracelet na ye ba bracelet biloko matoi na ye okokende komona yango te na te oloba misusu na ba bracelet oloba na pe oluka yango na point mo boye maniko te ye aza kocreye mama Yvette nakopesa yo numero nakotia numero na ye na nini wana na Facebook boni oyo eza bracelet surtout ba mama na biso ozala mwindu chocolat ozala pembe style oyo esimba omoni bracelet ndenge asali yango sikoyo biloko matoi yango moni ozokende misusu Afrique fo ozalaka na bastyle oyo boye ozokende misusu feti o mama na biso omoni tala bracelet donc nga na leki l'huile oyo eza na nini ya ba Suisse oyoka awa rime ezobima te balobi fo kotia yango na nsima matoi kotia yango na kati ya awa na mutu awa parce nyonso to eza okimisa mpe ba AVC okimisa ba grippe ba rime mosusu ozokoka kobimisa kointernue te epuis komase totika komela bakisi ya mindele bango bamelaka te bindele oyo ya bakolo mboka bamelaka bakisi te baétranger moto bazomela bango soka yoki grippe akei ake kosala baza na baluile na bango neti luile eza très efficace na site na Suisse ozomona donc oyo ezali création ya mama na biso mama Jackie afandi bongo na France mama Jackie donc aza kosala bamisala mpenza kitoko makasi la famille donc eza teke oyo te na okesio moko kote moko non oyo eza bacréation na ye donc moni oyo mpe bracelet sikoyo ya argent epuis biloko ya matoi nango yango eza pepele ezali pepele donc eza pe koswa pete eza vraiment pepele vraiment oyo eza ensemble nango ya rouge bomoni oyo ya rouge nalataki yango oyo sikoyo oyo ezali rose ekota bableu bastyle ya travail na ye ezaka epa na ye nazobeta se to nayebi biso baafricaine nakenanga koluka ngo okoluka ngo eza pete eza kwa neti bato mosusu babanda okeluka terminator terminator eza na amazon kote eza biloko mosusu ifo ozwa ngo ka epa motu ye moko ozomona mama Sheila nini ezali huile essentielle na bloqué nano bandoki misusu baya kosala bapublicité ya lokuto bomisaka bato yo ndenge ninga nazosala live nango ya kosalaka publicité na yo ya babiloko misusu awa nzambe fo tosupporte kaka banoa misusu katombati naosumuka donc mama na biso mama Jackie afandi na France azosala mosala biloko matoi na ye ezali création na ye eza teke okokende te olobi te ma Nicole nga nake nasomba ngo okosomba ngo kote mosusu eza te biloko mosusu ezali ye moko motu asali na mayele nzambe apesi ye abimisi bamodele na ye abimisi biloko mosusu ekomi ensemble eza teke okende koluka no yango te baoccasion yango oyo mama somba babiloko na yo olingo bima bonjour mama Riti Mafuta nasi na bloqué mama oyo sikoyo bomoni oyo argent aza vraiment satan azangaka te mama Martina mama na ngai satan na biso bato toyaka kolakisaka bato biloko satan alingaka te mondi te ngai nazolakisa biloko na avec sincérité nyonso to ye azoya kotiela biso oyo te batraitement toyebi ye ta moni oyo bracelet oyo sikoyo biloko ya matoi donc mama Jackie na kotia numero na ye ba bracelet nyonso tu nazolakisa awa
Ah, merci beaucoup, maman Hélène Mwembo. Nasuke ça linga bien. Voilà. Oh, penya boye. O latino ata mwa samba veste non noir. O tira oya argent karabwe. Bracelet. Yohan. Ok. En tout cas, nous sommes penza apambola biso ba africain. Parce que ba africain baza mayele. Nitele baza na bon mayele mais mwana mwasi oyo natali biloko matoi na ye ba création asali na bite. Eza nango te oke koluka ngo kote bonjour papa Tony. Eza te oke koluka ngo kote mususu eza te. Ye kaka bozo ba style ya biloko ya matoi ebele epa na ye. Ye kaka. Donc mama, sepelisa nzoto lamuka nzamba tikeli biso to vivre. Bo ba biso oza na poto. Ozokende fete on dirait ozokende soki kosala nettoyage na lifeli. Donc matoi. Et puis ba pri apesaki ngai na bi ta moni oyo boye oyo sikoyo jaune et puis pepele awa ezoswa te bien nango parce que bato mosusu bokesomba biloko ya matoi omona awa olati ya okotisa boye awa ezoswa me ya ye te ezoswa te propre na ndenge akosakana te et puis eza na talo moko bien et puis na ndenge ya création na ye somba epa na ye otia na okuti dete ote non que somba ngona epa ya mutu moko okosomba epa mutu kuna eza te eza style na ye na ba magasin mpo kozwa na yo te voilà bozomona nazokontinue kaka kolata kaka zomona donc oyo eza ya rouge nakokontinue toujours kolata mama na biso vraiment aza na liboko ya bien aza mayele mwana mwasi oyo aza mpenza mayele mpenza kosala biloko ya matoi boye donc okende kokuta yango te oyo na coin moko boye na coin mosusu eza te yango moni oyo na pusani ya moko ezobeta neti versas mais baprix ya talo malamu kaka ozomona baprix nango eza na talo malamu nazoprofite boye mpona kolakisa création mama na biso parce que aza ndeko na biso noir faut tosoutenir mosala na ye faut tosoutenir mosala na ye epi mpona bamama oyo boza kolandanga bamama tozobongisa poso on vit qu'une seule fois faut boprofite soki ozoya vacances na Suisse lata bien soki ozokende France lata bien eza te kote toyebani na camarade na bato batongaka kaka ntango bakotonga wana kosilika te po yo moko nde moto olataki mabe yango batongi na poto moni bracelet nango ensemble Christine akuta oyo asalaka soki na M6 aza soki na 60 ans mais tala mwana mwasi wana ndenge aza mwana bamama na biso misusu bomitiki nayebi ke bamama na biso mpona poso bosakanaka te nazomona bahéros mpenza ezokweya wana kote na nazofélicité bino mpenza bravo en tout cas basi baafricaine soki alobi abongisa poso na ye basakanaka te ezomona mais basi misu mpe baafricaine mpe soki mpe kota komitika basakani te Christine akuti ye wana mitiki Christine na 60 ans mobimba 60 ans aza konuna te reine de shopping kaka bon yo koya konunela nini yango oza na problème na sata akani yo zomona eloko nini okonunela oui bamisusu komona azi biloko matoi moko alati azokende mpe feti me biloko matoi alati ondire moto azokende sala nettoyage na lifeti ondire alingi na ye feti yango te me azokende kaka non on vit qu'une seule fois oyo ndenge eza wana babracelet na ye création na ye création ya mama na biso mama Jackie babracelet na ye epe eza na nini na talo malamu mpona bato misusu bozokɔta nsima misusu oyo te tocomprendre te maa Nicole omonanga kala me bamakambo nalobi deja eseleki oyo bamisusu bokoti nsima bokoyoka yango nalakisi bino sekele moko ya kitoko mais sikoyo tokómi na makambo ya création ya mama Jackie mama na biso ya africain acreye bastyle na ye ozomona oui mama Olga Sharon bamisusu bamitikaka ondika aza na problème ya impôt ya lifelo
Ndé sata oyo boy. Uko olata mwa blues moko ya bleu. Ata ozo voyager ozokende Afrique, ata Afrique te, ata ozoke Irlande, ozaka na France, ozaka na Suisse oke Irlande. Zoka dia ba biloko matoi no bo comme pe na ndako camarade na auto place ozoke. Ba mono poser essence. Biloko matoi changer. Bozo mona ndé zo changer nga. Bozo mona. Eza ko changer. Oh nyonso ya création na ye ba bracelet na ye. Ba bracelet na ye ba création na. Et puis moins cher moi moi so. Aza vraiment moins cher. Oyo babagi na ye. Babagi na ye pe création. Création na ye Maman Jackie. Oyo babagi na ye. Eza teke o te anga na yebi nanga biloko na okende kozwa mama okende kozwa ba style mosusu ko. Awa eza kitoko vraiment. Neti oyo. Ba bleu eza penza kitoko. Okende kozwa côté na. Zomo. Misala plaisir nga naza ba biloko ne awa. Soko ye ko commander, bakoti olo na kati ya commande na oyo ya koli. Misala plaisir. Zomo. Nzamba tiri biso to vivre. Vivre pe bien. Oza pe muta poto. Ça pe différence à moi na poto. Bato kutu baza na Afrique bata théâtre kutu. Ba théâtre misusu soki Christine azui ba mona ba maquillage ba tiaka wana. Da. Zomo. Muta azo sa création na mona rouge ekei. Omoni échanger par la mort même elongi. Manero biloko penze ze beleko. Biloko mato penze ze bele oyo mama na biso benya mama Jackie asali. Mama Jackie penza loboko ya Nzambe. Nzambe apambola mwana mwasi oyo na mayele. Création na ye. Mama Jackie nde makambo. Bata Canada oboko somba ko mama nga biloko biso ekendaka na Canada. So oza na compte ya PayPal. Oza na compte ya PayPal osomba na yo. Même ata na Afrique ekokende nango. Ba gens ezali te. Même ata na nini oyo Grèce ekokoma. Ah bo babengisi yo mariage. Oza misusu pe pembe na marié. Misusu ozali babenga baba nani. Misusu simba mwana na mariage. Moni ba style yango. Oza marraine. Si on appelle ce prix bien mato yo kweya, eza moins cher mon ndenga osakana te. Ozomo oh même mariage. Okola tango ekoti ba rouge ezomona. Ah nala ta bague pour mona, voilà. Où est les bagues? Mon azo ebisabino ba style yo parce que asali yango ye moko okoki kokende koluka yango. Mais omona penza te. Eza vrai. Zana bozana na maman na biso asengi na présenter bague. Ah, merci beaucoup maman Ange de Dieu. Oui, asali biloko na eza kitoko penza. Neti openza miso oza marraine penza boy. O télé kino penza mariage obeti yango. Voilà. Osiko ba bague. Natie ba bague na ye. Natie na musape munene. Ba maman biso ba africain botala Christine ye wana Christine na maman koko moko boye na France wana maman na la reine des shopping. Tala mwasi wana ndenga aza na 60. Ondima te ke Christine aza na 60. Bon bien bon c'est la tête. O ba bagi na ye. Voilà. Vous allez expliquer maman la biso encore c'est quoi. En tout cas maman na ekolakisa bino l'huile wana. L'huile oyo na lakiso eza makasi. Eza penza makasi. O babagi na ye. Donc nalati yango na musape ya munene. O babagi na ye. Marabo koti lisusu a. Nzambe na ngai. Mokili ezokende na suka nyonso to ezolakisa ifo tobanga Nzambe. Parce que kala beko bakisi ezali ya kobombana. O babagi na ye. Marabu yo okoti ozwa mutu te na kombo na Yesu yo mutu obela liboma yo marabu yo. Pino boye bosaka na Nzambe. Ki marabu na ndenge eza wana ko
okokufa okozika na moto na lifelu ndenge eza boye bozomona biloko ya matoyi kitoko échange mbala moko style échange mbala moko visage bozomona échange mbala moko bacréation ya kitoko vraiment donc mama ya biso Jackie nakobloke marabu wana nakobloke me ayeba ngo nzambe akufaki na kwa pamba te akokufa akokende na lifelo ye soki ase repentir te ozomona kitoko marabu yo enfant rebelle au nom de Jésus kende bisika bikauki ozomona oyo mpe bracelet mais okoki ko moni neti bastile ya babracelet oyo balata yango de otia ata pose biloko matoyi nobo esili ovoyage na yo calme eza teke no bamisusu omona mwana poto ye wana azokende Afrique abetaka alataki jogging na babrésilien na tie azobendaka kaka saki boye lokola motu moko babengani na lifelo kuna abongisi mbeto asata bien te ye wana azoyaka kaka wana azokende non okoki ozala olandeli poso na yo posologie olandeli soin ya posologie epai na nga pour préparer mpenza teinture atoko totala nga na kati suki boye mais soki obeti boye ozwi mwa veste otie likolo kiti boye bazomona mpenza ke non mwana poto ye wana eza teke bamisu bazalaka makasi bazwaka basili wana batiango milai lokola sa mapeka masala samba ya sata baza makasi na basili mais bafantaisie biloko matoyi makasi bamisu bazala yango te biso ezwi kaka suki ya mapeka ya milai ya sa mapeka ya sata wana bazwi batie na bilongi voilà non moko ndenge oza boye eza no neti ngai natie sile te mais soki nabimi boye moni biloko ya matoyi ya mama Jackie natie ozwi mwa babracelet yo wana eza kaka te basili lokola mwa bakunisa sata pampapapa ya milai yo wana pampapa ozobenda kaka saki valise meme azokende vacances auti soki Suède azoya France puis tala basili nyo luka nano fantaisie nano ya bien copine na yo mpe ndenge eza wana amona mpe ke oza na aisance moni atali oyo boye penya boni babiloko mwana poto bamisusu mona baperise oyo baplante makasi ondire brésilienne soki ya sombi yango soki na marché kuna ya basatan kuna na nini na lifelu kuna yaka koluka banini bacréation eza bacréation masa samba milai ko ya satan ya suki ya mapeka na ye ezomona oyo mpe bracelet aza na babiloko matoyi bien merci beaucoup mama Sheke Teri esi nalobi mabe namonaka basi misusu na poto baza na biloko nyonso to me bazoprofite te tala Christine wana mama la reine de shopping wana mwana aza na 60 ans mais omona toza na bana misusu batanti na biso misusu baza na 40 ans ya baafricaine baza na 50 ans bazomikoma lokola bakoko bango omona bango kaka bio babengo kaka mwasi elongi ya fete bazwi kaka sila milai lokola ba homo sampien faut obongama on dirait ata kutu bameli oyo toza na problème oza na problème te oyo eleki ya union ya kopéen te faut kolata oyo eza babiloko moko profite na baoccasion oyo tala biloko ya matoyi ozovoyage ozokende ata Afrique te ata meme na poto ozoya copine ofo amona yo na ndaka copine amona yo mpe oza na aisance eza kaka te tozala makasi na basile te makasi kaka na basile te baperike bamisusu baperike yango misusu sali te ye wana yango oboni bafie na bakine babiso bateatre wana bango so baboni bastile ya babiloko ya matoyi bazolata yango bien yo mwasa poto ozolata yango na bafete comment koko ozala soin na bafete faut pas ozalaka soin na bafete fo ozalaka soin boye me neti nga nini aza bokoya ozwanga mpe tobeti mpe tu mama esanda nakoti mpe feti mpe boye eza kaka te bayeba o kaka soin elongi ya feti non yo moto oza na monde esika biloko botala kamera botala bacarton esika babiloko eza epi mwana mwasi eloko na sepeli na ye aza na création na ye inspiration na ye oyo mais oui mama batiaka basili wana bamisu bazaka makasi na basili makasi ya milai lokola ba homo sampien
Oh. Yon qui propriété on a ba fête pour nan. Ba fête après ba fête pesa ezana comme obeba moi arabe. Ba ko ba nini ya biloko ngol. Misala yo moko. Christine aboto ba style aboy ba biloko boy. Ba tumisu ba yango ba mindele ba bisu kala ba zali salite. Ba koma ko koma soin dikola Christine. Basili milai kama kasi na basili. Lokola suke masama peka ya bakunza sata kuna masama peka na kuna milai. Oh. Non. Boy pété. Ba maman na biso Afrique. Misusu mona boy, moi problème milati so kasi suke loko ni. Problème muta si ça la problème. Yo zo zana ba problème lié à yo njoto. Oh. On a un problème mais OK, tu ndenge ça ba tiko ka yo mo tala botala no. Eza pepele. Attendez na lati pe boy. Bonjour maman Gisela Sanda. Mi kole bele match. Attendez na lati boy. Et que en plus c'est ça pepele, et ça pepele. Voilà. Et ça pepele puis azana ba primo comme malamu. Na talo ma ayibisinga eloko ayibisinga ke no batu pe ba yebi ba misusu bikolo wana ba camerounaise bazo sombe bele mais bino moko ba bikolo boy ba mangala ba misusu bozo kendele na nyongo non ça veut dire ba nyongo te moni bleu koko tia même na oyo azo créer ye moko la qualité. Alors la famille donc biloko matoya wa isa penza bele maman na biso asali penza vraiment musala penza biloko matoyi penza ezali ba style ya kitoko oza elongi oza mokie ose retrouver oza elongi mpo oza elongi ya mwa monene ose retrouver ta neti oyo ba style ya kitoko ezaka te komonelaka makasi na basile te voilà otia yango to bien te asali stratégie ndenge akotiela yango mpo eswa te bastile yo matoyi bastile ya kitoko alors bamama vraiment ndenge eza wana vraiment bamama s'il vous plaît tozobongisa poso bamama na biso ya baafricaine bele bolingi matambala tala Christine na ye wana ye moko aza na 60 matambala kuta atiaka te bino bolingi matambala ebele nzambe na ngai marabu yo nzambe akobeta yo penya marabu témoignage pour les grands maîtres na yo ya wapi au nom de Jésus yo grand maître na yo ya nini yo bino penja bobangaka mokili te bozomona ndenge mokili oyoki na suka olie okanga o se repentir no devant epa nzambe ozoloba témoignage ya grand maître yebisa grand maître na yo pourquoi nous les africains continent na biso afrique eza pauvre pourquoi bamindele baza na évolution ke biso bino ka baafricain bomaka makasi omonelaka les grands maîtres yango gisi yango kindoki ya mindele na ya biso eza ya pete grand maître na abongisi continent yebisa ye na RDC banzela ezobeba kuna soki aza grand maître akotisa baautorouti kuna na seconde mpo tondima ye grand maître ya ngwaku bandoki marabu ya ngwaku bozela penya bisela nzamba kobwaka bino penya na lifelo bokozika moto banfa rebelle nzamba akufaki mpona bino mpo yo kosala batémoignage ya buzoba bonga marabu bakisi moko eza ya epola ezanga ntina bakisi mobima soki moto akufi boyokoka kozongisa motu na vie te mpo tondima bino bozongisa motu na vie témoignage ya grand marabu ya ngwaku oyo kosalela ta nzambe publicité te oyo kosalela ta nzambe témoignage te oyo kosalela niani marabu nzambe asa alonga marabu na yo wana sur la croix na kombo na Yesu boza na puissance moko te bino na marabu na bino wana témoignage ya marabu aussi ota ndenge eza na Afrique bato bazokufa kuna mpasi eza kuna votre marabu wana asalaka nini quel miracle asala bandoki bozela temps de la fin ndenge eza na enfer ezozela bino marabu na bino akosaka bino wana enfer ezozela bino on se moque pas de Dieu bandoki alors ba mama na nga bozomona mama na biso
nani Jackie bozo mon oyo bozo keni même mariage donc voilà bozo keni même mariage oko sala style prix nango pesa moins cher na talo malamu bozo mon moins cher vraiment nga na lakisi bino ba biloko matoyi yango oyo pour l'instant eza nano epa na ngai avant que na ezonga epa mama Jackie ba oyo bozosala bacommande na bino soki olingi lobi mama Nicole babisu bozomona deja nazolakisa deja nalakisi mpe baensemble ezali nalakisi mpe babiloko matoyi eza yango moko misusu ezali baensemble mpe eza donc eza babiloko moko kozwango kote mosusu te donc kaka epai ya mama Jackie donc voilà surtout oyo nasepeli na style oyo ezali mpenza simple lisusu kitoko makasi en tout cas bamama na nga nalekaki mpona kobakisela bino un plus kaka ndenge nalobaka toujours tozala na ntango yo ozomona mama Nicole ozala ya kosepela parce que ozwa baconnaissance ebele tala babiloko matoyi boye jaune moko ya bien donc olati mwa veste na yo mwa robe na yo ata na hiver boye okotia benda mwa suki na yo otie yango eza kaka feti te okende mpe kozwa mpe train okende obimi na yo mpe misusu mpe eza mpe ezopesa mpe mwa soirée mais mosusu mpe eza nango mpe kaka mosusu mpe ozoya mwa pays moko boye olati mpe yango olati na yo mpe eza kaka teke non ozoke pa camarade na yo bongo soki atongi yo siko foti eza yana oyo mpe otika camarade na yo mpe na posa amona mpe ke non ozosape mpe surtout biloko matoyi echangeaka mpe mama ye nzala esili mama Sofia oui mama ntango ayaka pamba te yango nauti kolakisa l'huile oyo bosomba yango okotya yango na ndako bango bakangami na makambo ya coronavirus na bango oyo balingi kotika yango te donc bozala na l'huile oyo mindele bamelaka bakisi te neti babiso mindele bamelaka na bango te mindele ndenge aza na huile essentielle na ye oyo apakoli ebimisi ye barimi tututu yo oza na baavance ya bamai ya maki en même temps baluile oyo mase na nzoto et puis un peu c'est tout eza makasi balobi foti yango kota cerveau en même temps oye nango na kote ya nsima matoyi fanda kaka lala pongi omona ndenge miyoyo ezobima yo ndenge koyoka awa nyonso tu système ya cerveau na yo eza soulagé et puis eza babiloko mosusu eza mpe koede motu na yo na koya lisusu koyebisa yo bakayu mosusu bamakila mosusu ekangamaka koma ndenge nini glace oyo ya congélateur ndenge okopoza yango na motu tokosala yango biso mibale parce que malili soki microbe elongwaka na moto mais makila soki ekangami elongwaka ebibanga na malili motu omona ekangamaki libanga me se défendre donc na ndenge ya malili moto esalaka ke baloba nini elembisa makila eloko ezalaki ya kokangama mais microbe elongwaka na moto voilà la différence sikoyo omoni soki meme moto avimbi place wana esali bos omona be bazwaka mwa glace moko batie sikoyo yo soki obelaka na yo motu mpasi na yo oyokaka motu na yo eza kilo motu mpenza kilo donc ata meme bamisu bazosanga mani komona nango mela mai ya maki mwa moke ezokalme yango moni nalobi meme l'huile oyo komande yango nga mpe nakoki koede yo mais so nayebi soki naza trop surchargé komande na sala yango kota na site na bango obeti otie huile essentielle oyo donc photo nango ndenge eza wana nalakisi yango sala capture écran nazokata nanga video sala capture écran parce que otika komela bakisa bamindele belebele yo opesa bino bamaladi ya kolengalenga bacancer babiloko ebelebele kobebisa na kati ya nzoto ozomona soki ozoka mpe motu mpasi ko motu eleke belebele zwa baglaçon zwa nini oyo mai na biso wana oyo ekoki kochange te idéologie eza toujours zwa mai wana ozwi mwa sani moko bol moko bonjour mama Suzy obimisi bamaki ata 3 ozwi baglaçon wana ozwi yango ebele otie ozwi sikoyo nini ata nini foulard oyo totiaka na motu wana apres kolata perike ozwi mai wana nyonso to omélange otia yango na baracine ya motu il faut ezala malili après ozwi foulard okangi
na Afrique ezaki kala bato babinaka babelaka maladi ya zebola babanda kokanga bango elamba na mutu mpo kokanga elamba na mutu esisaka mutu pasi me bamitu pasi mosusu eyaka eza mpe bakayu mpenza esalami donc misusu eza makila ekangami il faut bouger yango en plus tozokota na bahiver nasi nalakisi deja l'huile wana deja nalakisi deja l'huile wana soki osisi ozwi opakoli yango ozwi okangi mpenza foulard to ozwi olati bonnet wana olati eloko wana noir na mutu salonge ofandi na yo okomona ndenge mutu no mpenza esalako okoyoka eloko moko bu okoyoka mpenza dokiko mutu mpenza ezosala parce que même na Afrique baoyo banda kobela maladi ya bazebola babanda kokanga bango babiloko na mutu parce que mpo mutu mpasi ekita sikoyo oyeba yango mpe eloko ya malili elongo soki makila ekangami yo na mutu na place osalela biso batake ba AVC te kende kozwa baglaçon wana sangisa na mai ya maki après opakoli kanga na mutu s'allonger soki oza na l'huile oyo nalakisi oyo c'est bon en même temps ozo continuer toujours banini na yo parce que bakoconfine biso mpe bientôt kalatere bazolobaka yango surtout bato ya France nazobetela bino ndesete parce que bino mpenza boza na risque aussi bozonga na confinement ke bapays mosusu nalakisi te seke mama yo okoti live après lokolo okoti live après lokolo omoni mpe l'huile yango te yo sikoyo bandela live parce ngai bana déjà sikoyo namoni awa tokomi déjà 42 lor baobiba na 45 dans 3 minutes loko baza mikolo bazoya comme ça nga mpe na salle devoir na ngai ya koparticipe na bino ya kobakisela bino un plus na eloko oyebaki te alors nga sikoyo nazokata na nga live yo sikoyo bandela ozwa temps na yo ya kotala live parce nga mpe nazwa temps na ngai ya kosokipe mpe na bana parce nazwi moi une heure déjà quelque ba une heure oui ba une heure na presque ndambu c'est bon hein donc pona kolinga kosolola nanga donc numéro eza wana okomi za noka na patience naza ko répondre naza pe maman ya bébé donc na ko répondre ka bobetisa mama bakute bote ma Nicolas répondre nde na répondaka so na répondaka te nde nasalaka bakomandi te nde nazoka mpe bambongo te na répondaka na ngai et puis problème eza kaka eza ke non baoccupation eza ebele mwana aza moke et puis babana na bino mosusu bazali faut kosala et puis nalandelaka bana mosusu mpona baposo et puis bato mosusu nalandelaka bango mpe mpona makambo ya mai ya maki mpo omona mai ya maki wana elo mona azolinga koloba okomelaka mai ya maki belebelebelebele te sanke consulte nga te parce que mai ya maki ekopesa mpe maladi ekolongola mpe bafere parce que bato mosusu bazomela yango na citron ezobimisa bango makila ebele makila ntango ezobima ebele eza mpe problème donc il faut toujours consulter moto oyaki na message wana ya makambo mela mai ya maki nzambe ntango apesi vision apesi mpe provision mayele mosusu nzambe akobakisela nga peut-être na problème na yo ekoki peut-être nakozala inspiré ya kosunga yo na eloko mosusu mais bandeko boza mosika vraiment l'huile oyo bokomande yango na site na bango ezali l'huile moko très bien ekosukola yo cerveau na yo ekoede yo mutu na yo o makila na yo ekangama te et puis système na yebisi yo mpo makila na yo soki oyokaka mutu pasi awa pasi ozoyoka mutu tu ta okende mosika te tala sala baglaçon kuku mama fk mwasi aboya mbindo mama social nazokende na ngai nayebi kolakisa bafantaisie awa ezali création ya mama na biso mama Jackie aza vraiment africaine oyo nzambe azokoinspire ye azosala babiloko matoyi oyo bracelet donc babiloko mpenza keno moto kokokende mpe soirée pete ata même ata na quartier ata anniversaire pete ata okende même a olati no pe o pe bolati pe boke to otambola na bana tour mama na biso biloko matoyi na ye eza kopeze te eza penza pardon eza pepele en plus awa eza koswa te nasepeli nango mpenza makasi nazotia commentaire te parce que mpo bosomba no me ngai so nazobeta seti na eloko boye mpo moni nazalaka propose na babiloko ebele bato mosusu nayesaka bango no zela nayebi pourquoi parce que bato mosusu balingaka salela ye publicité na sens ke lobela ye mpo ya te kame moi j'aime pas ça neti nga biloko na nga nayaka koede bino
na expliquera bino des fois monsieur na lobaka ngamo mukolo terminator na terminator comme ça on elongi te soki elongi eza propre parce que t'as pas besoin ekene elongi donc ngamo nazobeta sete nango po mbongo na yo nazwi mais naza na besoin te obeba to ozala anarqué. Alors si on vraiment nazosala publicité oyo avec sincérité comme ça parce que ngamo na linga biloko matoi boy déjà ba biloko matoi soki déjà za na ba biloko na se tout le monde a comme si c'était lourd. Mais il y a par contre, ils ont pépélé. Ah ouais, ils ont consoité. Donc, il y a vraiment même aux il y a un des autres qui t'a fait, qui t'a la bracelet, aux autres qui même, attends même fétité. Ils ont fétité. Moi, on a souvent remarqué, c'est africaine, ming, je mélange pas. Même si balinga soka abimi na fête ba mona ye penza a flasher waouh na fête non pourquoi na fête il faut obima kaka propre obima peu propre ça tous les jours hein et ça quand tu te pona ok na fête il faut obima propre non même à il faut assurer hein que non ça moi c'est tendance aux hommes la création na ye aza blo matoi mo ki to mais et donc vraiment et patenga parce que ba prix na ye ezali bien voilà mon bablo matoi moko bien penza oyo bracelet blo matoi moko kitoko surtout na base ba africaine ba bilongi na bino vraiment ezara bien alors ba bracelet na ye penza naza ko lakisa en tout cas na lakisi penza ba biloko mingi nga pe nazo tika bino pona tozo koma bientôt 12h bana pona bazonga balia oyo jaune babiloko matoi na ye toujours kitoko nayebi te oyo nakotika owapi oyo jaune nakotika owapi biloko matoi moko kitoko oyo bracelet donc na baprix moko vraiment eza bien penza oyo eza ya bleu noir nango ezali baprix moko penza raisonnable vraiment ndeko na biso vraiment bien et puis pepele zomona pepele penza biloko nga nalingaka pepele zomona donc bosala choix voilà oyo pe bleu ekota ba rouge biloko na ye pepele penza pepele alors mama bana bozala bien super nani elobi mama na biso mama Sophia mama lobi mama enzala esili ah oui oyo rose obeti penza ensemble veste no to mwa t-shirt no mo ozokita no penza afrique donc ata na pi ata awa ozomona ata awa biloko na sepeli nango mpo eza pepele penza kosakana te donc osala penza osala bashwa na bino bongisa poso oyo mpe bracelet oyo bracelet ekota ba rouge bongisa poso pepele bozala bien oyo neti boye ata ko matanga biso matanga awa na bapoto ekoma nango soin ata matanga eza teke non biloko ya matoi mosusu okeye okutani kaka hm ya zara ekomaka bino nyonso tu bokomi moko mpe fo obimaka eloko moko boye rare oyo eza création na ye oyo ya noir ozomona oyo nyonso to ezali ke non mpo tozala bien malgré baproblème ekozala na motu elekaka te bongisa nzoto na yo malgré oza ata na papa azosala mwa motu mpasi tala salaka soin mpo ye mpe miso okasi neti ke non obeta makambo ne kara to azoli ombana non oyoka mpasi me kolakisa nini faiblesse te koteka force te yo moi sango ndire makambo esali ndio azosouffrir soki aza te mitika soki amona neti mpenza oyokipe te ye soki moto akomi kolandela yo kosalela ozwa libisa ngai propreté boye mpenza biloko matoi echangeaka te eza te libasi baafricaine mingi nazobeta site mpo batantine mingi balingaka propreté na fete mona esoko omoni ye wana fula na motu ake kozwa mwana makasi kaka na basile lokola sa mapeka sata lokola kunza sata ye wana basili milai non basili mpe te nga na tie esili awa te nayebi nanga baprix ayo eza différent mais eza mpena baprix moko raisonnable zomona biloko matoi ya tendance
Alors, vous allez bien. N'habitez na kotika wapi. Nyonso tozaka kitoko. Kotika wapi. C'est africain. Bon ça va ti bomoni la ba fête té. Dans la fête boko boye. Eza ka ba fête té bongama tous les jours. Ani ko na fête boko boye. Na besoin na tela. Yo tela kande so za na fête. Biso to tela bongo té. Biso to za batu ba ko ya kozwa biso ka brisque boye pe au débarquer pe na fête yo na poké. Yo bonga kande so za la fête. On go lula pe fiana lati kitoko lo amato kitoko. Non, oza wa mwana mwasi oyo. Kotani na contact so mbaka bilo mato ino awa nzumo numéro na ye na kopesa mama na kopesa numéro na ye na kotia même na Facebook na nga kala mini tana bo benga ye c'est mieux kutu pona ba prix bo ke de kosolola na ye c'est mieux soko kosombele bele so kosa elo ba prix nzumo bozala bien monde ezo changer nga même ilongi biso base ba africaine tendance ezala ya biso ndenge ekoke pa bamindele mundele lelo bakoma na tendance bomona yango te Christine bato tu bazolanda Christine puta biso baafricain tendance moto ezalaki ya biso ça peut comme jamais eza biso mais bomilalisa pepele ya ndenge osakana te mama Elena musha na nga moye wapi ba occupation ya kozala responsable eza likambo te responsable mama ki responsable likamba ki responsable bende mutezo bomanga iti likamba ki responsable bozala bien ba mama na tiki bino mama Elena na ngai na oti kolakisa lui là tala nyati oyo ope kitoko pepele ya ndenge osakana te pepele bozala bien vraiment bozala bien numéro na kopesa bino vraiment oza besoin biloko matoyi ozosala ozolinga voyager Ota voyage te oza na fête tala bimaka na babilo matoyi misusu kendeka babilo matoyi oyo te na kozwango na marché okozwa na marché ezate sabela ngai bozana bloqué voilà oyo aza na bracelet na ye pe ya eza na ba fleur boye mais siko eza ya orange na lakisaki yango awa alors nzambe azala na bino bamama atiki bino nasi nalakisi beza presque nyonso création ya mama Jackie. Alors mpona le reste bokonégocier na mama Jackie numéro na ye ezali na kocontacte na kotiela bino yango en tout cas bozala bien super nani alingi bino mingi et puis alekaki juste mpona bakisela bino un plus voilà toza kosunga na bamama na ngai na poto oyo soki ngai nasungi yo tina na kosunga yo susu na makambo malamu voilà alors bozala bien babonne soirée bamama babonne journée basoirée na bandeko na biso ya bamérike kuna bino na Europe babonne journée et puis tokutani prochainement mpona bato bozobenga ngai mama Nicole ozoyamba telefone te bozala na patience toujours bamama patience parce que nazanga moko et puis mpona bandeko na biso oyo koli bozo patiente mpona koli na bino bolimbisi bozela bakoli na bino donc mama Hélène naotaki kolakisa huile moko eza bien yango mo nazoloba ngai naza mpona bino bozala bien na bana na bino ce qui est important yango wana awa tolobelaka santé tolobelaka pe posologie donc oyo nyonso ya bacréation biloko matoyi ya mama na biso tolobelaka santé tolobelaka posologie tolobelaka nyonso tu donc nayaki lelo mpe na mwa moke likambo ya santé parce que na bamopepe oyo ezotambola na Europe oyo boza na besoin vraiment bozala protégé pour ça donc nzambe azala na bino oyo aza na besoin ya contact ya mama Jackie na kopesa numéro na otia na Facebook comme ça bozwa video so ekoti na YouTube bokozwa pe ba numéro na ye kuna et puis bokomela ye na Facebook na ye pe kombo na ye Jackie mama Jackie. Merci beaucoup. Bonne journée, bon appétit.